soki na kati ya temple wana makambo nyonso yo kosenga la shekina ntango koya akosala yango ye nde apesaka baprophétie ezala baprophète mosusu bazala na posa shekina botela maintenant couleur d'abord aigle wana batie ye pembe entité oyo tozali kobenga shekina couleur na ye ezalaka pembe rouge lenge par exemple olingi ozala grand pasteur bato bayaka ebele na église na yo okweyisaka bato osala makambo ebele église no ebetaka plein ezali na ba parfum ezali na ba biloko oyo kobanda kosalela oyo koki opesamela yo okoinvite maintenant ekosalaki ozala pur to mpe ozala na eta moko boye oyo ntango okoinvite la shekina aye akoti na kati no papa Jérémie okomi kosala ba miracle. Et voilà, grand merci, mesdames et messieurs, très chers amis téléspectateurs, vous nous consommez sur Haut-Parleur Télévision, également sur Télé Équilibre. Alors, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube pour nous donner la force. Nous sommes là, c'est bien moi, Jérémie Luemba, les renards du désert. Je reçois pour vous un homme spirituel, l'initiateur de l'école Kimuntu. Il s'appelle Papa Mukendi. On va décortiquer l'actualité de l'heure. Vous le savez, l'église Shekina du message du temps de la fin a pris le feu. Alors, Tomoni, l'incendie a eu lieu. Plusieurs pasteurs se sont mobilisés pour apporter leur soutien au pasteur Dioka. Alors, on se demande pourquoi toujours l'église Shekina. Shekina, 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 c'est vrai. L'autre fois, il y a eu des inondations. Maïkotan l'église à Shekina et ravagea Nyonso. Et grâce à l'État congolais, et puis l'implication de l'église, tout le monde a dit tout était revenu à la normale. Et maintenant, c'est encore le tour du feu et ces grands feux. Alors on se demande, d'abord, Shekina, c'est un symbole moroya aigle. L'ancienne église à Shekina, na boulevard Wana côté ya des bonhommes, ba erijaka statue moro munene ya aigle wana pembe. Selon ba témoignage à Batou, il paraît dans milliers wana il y a eu beaucoup d'accidents de circulation. Batou ba koufara trop d'accidents, les gens disaient comme ça. Alors, tu habites et zalaki nini topé zalaka nini. Et c'est toujours la même église qui connaît des problèmes. Tu développer en il y a aussi une sœur ou à salir révélation le but que non, fallait senga qui aigle Shekina. À Kenango na concert et à Stade de France depuis lors nanu azong ici aigle batouté yenda bomara moto et voilà donc on ne sait pas est-ce qu'ils allaient moto nzambe ils allaient kande nzambe sur les églises parce que Sodome et Gomorrhe on peut faire na moto on va y arriver et toucher momentan les musique et puis d'autres angles concernant l'église avec mon invité Papa Mukendi. Le spirituel Papa Mukendi, bonsoir. Bonsoir Papa Jérémie Luemba. Et bonsoir na bande nyonso bazotala biso de partout bana nzambe nyonso na pamboli bango bisika bazomi. Nzambe apesi biso sous occasion ya komonana et c'est vraiment un grand plaisir. Alors ba nyonso ba mesana tant ba monaka déjà ngana Papa Jérémie Luemba ba baraka. Et ça a l'air important, il y a un big pembeni, il y a un note, parce que ça a l'air vraiment court. Hein? Court. Alors, nous sommes merci. Merci. Mais juste que le maître, le rabat qui parle, Papa Mukendi, mon peuple périt par manque de connaissances. Alors, l'année mission n'est pas détenue à sous-capoter aux connaissances de Konangaï. Parce que c'est chaque jour que toujours recevoir un cas très délicat au jour le jour. On comprend très bien que Bazali va souffrir, Bazana poussé à Makamoko. Alors, tu vois que c'est la même église où récemment, il y a eu maï, tango inondation Salemaki, maï qui débordé. Alors, c'est pendant que maï, ils allaient payer moko ya éléments parmi les 4 éléments où et tango la il y a spiritualité où il dirige donc il y a l'élément tout important. C'était voilà, tu allais na moto, tu allais na maï, tu allais na mopépé, tu allais na mabele. Les 4 éléments naturels. Les 4 éléments, il y a nature. Okay. Na 4 éléments on a ezali na milimo o ezala rappelé na 4 éléments on a oyo e dirijaka makam ndenge dirijaka pe yango ba royaume ça ba royaume na ba katia na ba profondeur ba 4 éléments. Peut-être jour nous sur émission il y a expliquer élément mais tant maï et tombokaki maï tango tombokaka parce que milimo ba rappelé na poser un sacrifice.
bilima ya mai. Bilima ya mai. Donc Nzambe yemoko arana posé un sacrifice. C'est pour cela il a demandé à Abraham, moi na yemoko Isaac. Après il y na nyama. Et ceux qui ont dans l'Ancien Testament des batailles sibisongo et seulement plusieurs fois avec Moïse et sengela ki bazwa ba makila ya ba bibwele topé ya nembacha na mur topé na ba porte ya bandaku na bango na balenton et frappe tango kanda nzambe koleka et beta bana nyonso ya mibali ya ba égyptien. Oui. Donc nyonso wana mais comment se fait ndenge ni nzamba ko kikoboma. C'est des questions que des fois dans la religion, dans l'église, et au qui est plus loin, Nzamba lobi que le roi aligné mokili mingi yemoko sacrifier. Nzamba yemoko a pesi en sacrifice, moi naye moko. Et la grande question toujours n'est émission tout ça là, on a tout naka, na bandeko batala rabiso, oh deux fois ba wole la rakoya, na ba commentaire, kotia ko laksa que ba yebi mingi, na tout naka bango toujours que ce que Nzamba pesaka Jésus-Christ sacrifice na nani. Parce que le loso qui monte a sacrifié moi nanae, balobaki a sacrifié moi nanae, a sali moi pesango na Satan pour te anginda to pe pona boy. Mais ce que tant Nzamba a sacrifié qui moi nanae pour te sauver mokili. Après ce qui sacrifice na nani. Pour yemo kolo mokili, pourquoi il devrait seulement sacrifier? Donc marambona nyo se kusenga kebolanda émission malamu. Pourquoi église la première fois ils a qui frappé na mai bilima ya mai? Pourquoi deuxième tour ils a frappé na bilima ya moto? Et tu comprends pourquoi Batou Balobi qui est aigle, soi-disant, le maître pour qu'il ait expliqué pourquoi Balobi qui a fallu pour pas. Bon, on ne sait pas ce que aigle, on va entrer dans la profondeur, afin que nous fassions la bande pour que amalgame les alatés, pour que Batba juge Batouator. Mais déjà, pour causer seulement le papa Jérémy, nous allons partager Passi et l'ongo na papa Nabiso Dioka. Parce que les alliés, les camomoro y sengoté ou que batumso sous baroti ko sepela nango babiso bioboyebi tozana ba entreprise tozana ba marambo belé na bakati ya bamboka oyo. Donc ça peut me faire aussi mal que namona que un jour école qui monte peli tout le monde a haut-parleur et peli tout le monde a nimbe, ça va toujours faire mal le rôle à batumso. Donc quand ça brille chez les voisins on ne peut pas fêter. Mais na rolingasko on a expliqué très bien ba marambo belé enfin que batumso amalgamé ko konzalati. Alors, merci beaucoup, Papa Mukendi, pour l'introduction. Nous sommes suivis de partout à travers le monde. Le cordon venant Kivambaka à l'association Pourquoi pas le Congo. J'ai fait un clin d'œil spécial à celui qu'on appelle Yarodrick Malong aux États-Unis. Les célèbres Dienzundu à Washington. Merci aussi à Mimi Ndoumé, femme de luxe à Moshinglaba. Jisentenda à Paris. Boza Ebele, donc la fille de grâce, Yusundi na Paris, na Pessio, merci. Alors, on va toucher dossier à Shekina, Moto Peli. On a vu bien que on a 4 éléments, il y a nature, Moto, Maï, Mabele, mon pépé. Mais Shekina, il faut appeler les na Maï, inondation. Mais commis Moto Tumbi église. Tolobani, les Akanda, Nzambe, l'Ikolob église. Les Moto Nzambe, ou bien Moto P à Satan et Zalaka. Comment vous réalisez d'abord cette histoire très pénible? Tout le monde est fidèle à Bazolela. Bazolela pour une église. Bazolela, maman, Bazolela. Même pasteur Barout Tangayaki Carlos, Alela qui et Moto modèle à Boye. Et cause d'ango, selon Batou Moussou, nous avons Moto, nous avons supermarché, nous avons station essence, nous avons rappelé dans la boîte de nuit. Izaka moto. Est-ce que Nzambe a rotika temple na ye et beba modèle à boy ou bien a occupé rotika? Pas Mukendi, quelle est votre réaction quand on a fait un modèle à bonne église? Bon, déjà pour na bande comme sous tout moni bande ko baleli na bande d'abord na lolenge ba congolais bazali ko réfléchir. Oui, parce que avant que na ko côté un enseignement en tant que le rabbin qui va parler, oui, école qui monte ndekoloba, yes, connaissance. Bandeko frappe à liboso mai bilima mai sali ba inondation nango et pasuki donc Panzani à partir ya Congo central ti ya kibisika wana. Après on a vu aussi, on a trouvé aussi Mwambe Bape dans ngambo ya Lingomba parce que bah constater que Tonga qui peut dévier qui un peu mai le qui est tombé dévier mai bah ça peut même rivière bah pour ça qui donc il y a beaucoup d'erreurs PO et P Salemaki
oyo pe kozaki les camboana. Donc tout ça d'abord on a l'aspect physique oyo tozali komona. Alors si mai est inondé na kati église ya Shekina ezali kaka yango moko te oyo esubisaki comment frappe ya événement wana tout le monde que bande ko nyoso ya des bonhommes bandako batu bazara inondé batu mususu bakufa ebele. Donc d'abord eloko Seigneur boyeba que chaque 1000 ans mokilo nzamba kela esengaka sacrifice esengaka elia makila chaque 1000 ans mokili oyo nzamba akela esengaka sacrifice. Il faut ezala alimenter, il faut ezwa énergie. Ya wana bokomona ba pays mususu to pe bisika mususu to mona ba cyclone oyo yaka frappe ezali te batu nde ba sacrifier batu ezali te mutu nde ba bomi batu ezali te batu nde ba créer guerre mais nature yango moko est frappé pe batu ba kufi et frappé et ko frappé mususu pe boye ezuka ba nyama et ko frappé mususu pe boye ba nzete poyi ba kake makambo belé ba accident et tout la nature d'abord yango moko autobéga catastrophe donc, naturelle. Le monde de tambolaka na principe il y a donner et recevoir mutu ko sayoti. Donc bateau balingara gratuité to pe balingara nini donc il suffit bien on appelle ça toujours que meilleur livre c'est la nature papa Jérémie. La Bible que nous lisons est traduite plusieurs fois. Et Borolanda a Boroyoka et sikani d'ailleurs la Bible le beli trop Shekinate. Mais Boromona batu belé bazora kombo Shekina to pe batu belé utilisera Shekina. Ne Michel et le comprendre pourquoi Mangoma mso utilisera Shekina et pourquoi Mangoma mso utilisera bilima ya mai ba sirène. Pourquoi ba passion mso pourquoi ba chef d'entreprise mso to pe ba mission mso o utilisera sirène pourquoi ba ba la raté to pourquoi ba fana ndak mona ba cité mais moto azali ko utiliser Shekina pourquoi ya zara likolo koleka batwana pour comprendre mon émission o nyose batemika wa parce que dans la prière peu mingi ba chrétioka totindi Shekina za moto. Alors si je parle le même langage, il y a des manifestations. On a habité ceux qui l'équipe technique peut préparer Kiango. Il y a quand on parle de la Shekina, papa Jérémie, ce que c'est que l'obélika Shekina comprendre que les alliés mystiques, il y a christianisme, il y a cabale juif, la partie cachée, il y a mystique, il y a christianisme. La partie cachée, il y a cabale juif. Et Fandi Wana, parce que c'est de là qu'on peut apprendre très très bien dans les camps où tangami la Shekina. Ozomona, naba façon moko terre à terre dans le lenge bande kobate ya kaba pasteur, on peut pas bien vous expliquer la Shekina. La Shekina, il faut te kota to tanga ba Zohar. Il faut te tanga ba Talmud, il faut te tanga d'autres livres wana pour que beaucoup comprendre ils allera expliquer na ba pasteur topé na évangéliste topé na bandeko o ya ke pa na biso enfin que tant on a bâtir église comme monene tant église d'abord ça mukie moya ba makambo les ate mais tant on lingi que église a no bete ba plein église comme monene église comme na bozu belé et tout vous comprenez donc tu comprendre d'abord pourquoi la Shekina ezali koloba nini ba symbole nango ba signe na yango pour te comprendre église ezui moto ba tumusu bazali ko seka topé ba moni papa di yokana pasi parce que d'abord il faut bailler que et si ka bato bazo travailler ba osel la Shekina ba na bozu belé ba na mbongo tu vois d'abord mon nango kalaté tonga mano ba bongisa ngo rapide ouais to moni mobilisation makasi ba bongisa ngo rapide contribution tout ça mais est-ce que l'église kosi ka ba si l'attendre de la fin de en fait ezalaka ba secret mo ba signe muto yeba ngo ka kolo eloko kolo entreprise pour tout le monde, la prédication peut akala, il y a pasteur Dioka, il a prédit cela. À l'obéli makamokenon, les temples que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus peut-être prochainement, mais na bamateya. Il y a des secrets papa, il y a nabama mususu par rapport il y a être mususu autre comparé parce que Natel Sabino les êtres au bazali na au travaillera sur travailleront sur le plan supérieur, na bato travailleront sur le plan inférieur. Papa Jérémie, même dans le business, il y a un moment où tu dois faire naïe. Il faut un moment, il faut payer la moto tumbami. Bon, la moto sous maison na nyonso. Eziki entreprise na nyonso moto mobesanini eziki. Tout le monde a station essence. Ba station essence. Ba boîte de nuit. Ba boîte de nuit et peli moto après tant ou ba koya ko fongola ko sous. Donc loupé maya tout wana do bozo comprendre te donc keinde mon pépé. Tu vois, donc il y a d'autres, donc et ça va secret. Oh que ceux qui te lingi tout élevé, il faut te passer un moment il faut passer
na moment il y a humiliation par le chaos que jaillit l'ordre. Ezali ba secret wana même bomona que ba o même bazali ko kamba mokili pour que ba établir ordre ya sika même na mokili ba betara soit maladie moko boya makasi na mokili et bomi ba tu ebele ba établir ordre sika. Topé bomona le peuple moko le deux côtés topé ba pays moko po ba yokana bien ba bundani ba potani bomoni makile tangi après ba tona ba yokani. Parce que bino bozomona kaka o ezali les plans physiques mais or il y a des choses o ezali na sima na back office bozomona toujours qui d'abord na aspect on a donc boka moité topé bomona ni mabete parce que le secret ça sera toujours na kolo likambwana et beaucoup bo réseau tala likambo oyo bo pesa ngai bo loba que le maître avait raison et loko o epeli na moto bongo et tumbami et tout. Loko la ezali, la spiritualité est cachée derrière yango. Et kozonga pe borumo dango vous allez sous un impact mususu. Et c'est ce qu'on appelle la renaissance. Ah, mais la renaissance. Maramanzambe. Omoni ezana maramuso ezala que musicien succès aux oui. Hein? Baby sio ezaba musicien so betaka album moko ezala succès. Boyebi abeta sous album mususu te. Bazal lelo akomaka bunda na bunaka album ne moko beta. Pourquoi? Contrat na yi. On l'a dit yo beta kaka ni nous wana kaka album ka moko succès na isili. Mutu musicien musu bayebi c'est que au kata musique pendant succès na yo ezali. Boye baba musicien musu batika atiki musique mazana succès. Akati carrière na yi musicale. Pendant que ça na succès. Alors pourquoi pas ne pas parler sur ce que dit la Bible? Que la seconde gloire sera plus grande que la première. Les gens espèrent que succès Papa Dioka, ampleur naïe, son impact va encore, comment dirais-je, monter des dimensions parce que la première maison et est-ce qu'on a deuxième maison, donc deuxième gloire naïe. Et tu peux dire quoi par rapport à ce que les gens pensent là? Effectivement, c'est de ça que je suis en train de dire. Alors, Nathalie Sibino que Maramusu événement Musu Foya pour que aimer Maramusu Yasika. Alors, le lot tozali ba église mingi o salema ya bakala ba papa, ils un peu ya kodinda par rapport ya ba jeune pasteur. Ancienne église hein. Ça d'abord dans les camps, il y a ancienne église, na ba église o ya lelo. Oui. Vous allez voir qu'aujourd'hui l'église le quoi ya ba pasteur Moïse mais pourquoi même quand il a parlé, pourquoi ça lui même tolé? Tu vois? Parce que, et puis ce qu'on l'a dit même dans le fond, au monde que je ne sais pas si Bethel et ça, ils ont même il y a RC. On dirait pas indépendance, tu vois, charismatique. Alors, pasteur Mingi au Lelo, il y a des jeunes, au l'église Nabango, ils ont encore de tout le monde qui pleure. Ni basé un peu dans moi, ni par rapport, il y a l'église oui. Il y a un peu d'abord cette bataille, il y a des jeunes pasteurs qui ne respectent pas. Bah misusu topé ba jeune musicien même au bana succès lelo au baroto ça ba misusu topé ba jeune homme d'affaires tout ça il y a c'est tout à fait normal combat de génération d'abord de génération ezala oui maintenant si tu veux maintenant aussi renouveler ba makambu olingi ninye mata alors il faut que casser olingi ça la omelette olingi lia omelette il faut pas sur la maki bande ko ngai tu ne peux pas vouloir olingi grandeur et olingi teke ozala briser ndeko ngai. Événement au économie. Deux fois il faut aux pena brisement bon sentir pena que au bandeli tout à zéro aux pena chaos. Or ceux qui aux ali na moto o azali na spiritualité makasi to moto o azali les rabats netinga na zeli côté ça na moment bande ko bele bazotala ngai bande ko ngai saisir le message oyo ko banga te changer car façon yo kotalela makambo. Donc ça aujourd'hui chaos na ba faire na aujourd'hui chaos yeba que ezali na deux options soit olala soit élévation moko oyo koya très bien osomona mais non ezali sikoyo na yo na secret pe na façon ya komonela makambo wana lolenge nini okopase nango esengeli ozala na raba na moto oyo akotalisa yo akomonisa yo mai esika yo ozomona désert. Ok. Vous comprenez? Pour que au travail parce que chaos et la énergie mobimba. Période il y a au bandeli makambo à zéro. Période il y a aux ali brisé. Période où on frappe, on déception. Période où on va tourner yo, va jouer yo. Aux ali na chaos.
Alors soki kaka okuteni na raba okuteni na moto akoki kotalisa yo ta la source pourquoi raison ya likambo oyo tu peux directement okoki oleba neni c'est passé na yango papa Jérémie ezalaka bongo. Alors naka par exemple papa Dioka ce n'est pas Azali moto Azali doyen na kati ba makambo. Oui, c'est pour cela vous avez vu il est calme et tout. Je sais très bien que papa Dioka va se relever. Alors, et d'ailleurs plus rapidement. Et là, il y a d'abord un aspect extérieur. Mais non, il y a les Camerounais, il y a ce qu'on a dans le Cameroun. Est-ce qu'il y a Shekina, papa Jérémie? C'est là où il y a les Camerounais qui est grave. Bisi Kezaliwana. Shekina. Le nom Shekina. Shekina, mais non. Parce que, tu vas comme coller un musicien Fali. Tu ne sais pas pourquoi. Non, Shekina y est à Tara Aigle avant Fali. Shekina est Kala. Na de bonhomme, na aile gauche. Juste devant l'église. Batara statue à Aigle et Pembe à Télémawana. Dès que mon nez zagi wana, une raison d'aller totem na bango. Mais le Cameroun aigle symbolise la nini au fait. Voilà, voilà nangasko malamu esika oyo. OK, allez-y. Shekina d'abord ezali nini parce que batou même ndenge ba maman wana ba lobi bazo réagir. Omoni bande comme ça ba bandi biso baza kolela nzambo tiki boye pona nini parce que il y a des enseignements pe ba secret oyo bandimi bokoki koyeba te. Ezali na ba secret oyo Jésus tope yeo soit le maître tope ba papa kimbangu atalisaka na foule na bato ebele. Yes. Ezali na ba secret oyo ayebisaka kaka bato bazaki pembeni na ye. Ezali na ba secret oyo ayebisaka kaka bana na ye. Ezali na ba secret oyo ayebisaka soti mwasi na ye. Ezali na ba secret oyo tamse bisaka kaka le seul disciple oyo azaki kotambola na ye partout. Ezalaka bongo na ba initié tout pe ba continuer comme tout le monde. Papa Jérémie Dozabongo ozana même na kati ya chaîne ogoza ba travailleur rebelle mozana parmi moko to mibale o tamsusu o kodaka bango ou bien préférence obi ke likamoko so que c'est important o ndako sala yango ezalaka bongo. Très bien. Alors Yosh il avait 72 pardon les 70 disciples, il avait les 12 et parmi les 12 on a azaki na 3 o andeko linga mingi Jean-Jacques na Pierre et parmi les 3 nazaki na moko azaki ko linga mingi Pierre. Oyo azaki ko yebisa secret o apesa secret ya ko ndenge ni ya kotambola na mai mais misusu alakisa ki bango te misusu alakisa bango ndenge ni ya kokitisa bato bakufa kokitisa Eli na Moïse mais misusu alakisa ki bango te kaka 3 nde bamonaka yango. OK. Mokili tambolaka bongo. Dans la carte église, boyeba que na kati ya ba entreprise topé na ba nyoso boki komona, eza toujours na ba kati orchestre, eza toujours na groupe moro ya mukie o ba koyeba secret ya leader. Eza pela ba secret o leader akoyeba ye moko yango na baloba kingaka ta former mona na ye, atika na secret moko to mibale pona ye moko. Yango na bokomona na kati orchestre chef de comment musicien wana akoki osala ba musicien ebele mais ka musicien moko to mibale nde bakobima nde bakosala succès ya makasi parce que bango bamonaki ekosala makambo mosusu oyo mpe bango basalaki nini baprenaki ezalaka bongo. Shekina la Shekina ezali na kati ya ezali parmi ba 10 manifestations ya Nzambe nakolinga ke bakokotelisa biso la tozali komona la Shekina batie elembo ya aigle mais mutu mususu akoloba la Shekina boyebi nzembo moko je l'avais en ces lieux je vois la Shekina en ces lieux je vois la Shekina et ça là ba prophète mususu bazara na posa Shekina botela maintenant couleur d'abord aigle wana ba tie pembe entité autre tozali kobenga Shekina couleur na ezalaka pembe rouge na or ça maintenant na koti ce qu'on a dimension ya ba initié ba mon peuple périt par manque de connaissances bandeko nanga. Allez-y. Mokili oyo soko zangi spiritualité ozangi mystique bandeko nanga pas si pe mawa. O bandeko zala devenir zo travailler ozo ko comprendre te. Yango na ko zanga médecin te, ko zanga avocat te, ko zanga père spirituel te, ya ndenge ya makambo ba secret bandeko nanga. Je ne suis pas même d'abord dans l'église. To ça siko awa to koti siko na mystique maintenant. Nous entrons maintenant dans la Kabbale. Qu'est-ce qu'on nous dit à propos de la Shekina? Ma couleur préférée à Shekina, la couleur dorée, c'est-à-dire que la couleur blanche et la couleur rouge. Il y a une consécration, il y a un soro lingi ba kotayo, ba chayo pacte, au la alliance, na entité au babengi Shekina, au robanda kola ta mingi couleur ya pembe, topé rouge. Topé couleur wana doré. Dans la consécration na yo bokomona bolanda so bomoni consécration ya mutu bat balati rouge bazo consacrer entité ya Shekina.
d'abord naza na hypothèse ou d'abord la Shekinah comme étant l'entité tout comme étant l'ange parce que la Shekinah là nous avons la Shekinah en ces lieux je vois la Shekinah si donc na kati ya nzembo wana bazali ko invoquer l'entité Shekinah Shekinah za entité hein Shekinah azali entité batu misusu balukaka maintenant azali entité moko pour nous travailler na ezalaka facilité il faut le mettre ou reconnecter une entité azala na degré moko ya likolo makasi pourquoi parce que azali entité moko ou azali entité supérieure peut ou travaillera beaucoup plus pe na ba na énergie beaucoup plus peu positive une énergie moko azala na ba condition tellement makasi osomona ya ba discipline ya wana omona muto azala na Shekinah ou travaillera na Shekinah azala humble OK azala simple effacé bah, trop calme yazo travailler dans la Shekinah parce que la Shekinah yé a même la douceur en fait ça yo nyonso foule la richesse nyonso la Shekinah a même yango pour là maintenant tu allez en tant que entité maintenant ce qui te continue na kati ya arbre de vie selon la Kabbale juif la 10 manifestations oyo ya nzambe toroloba tobengango babengango toroloba babengango malkout o ezali la couronne n'habite si on peut parler avec les images vraiment bandeko non là tozali na arche l'autre maintenant na plan ya ba dessin sikoyo na plan ya ba dessin là maintenant tozali na lolenge là par exemple moko ya ba manifestation d'abord na expliquer awa bandeko awa tozali na Exode 25 bandeko Bible awa ce que zo caché place ya ba initié la Bible ezali ko parler que nzamba ezali ko loba ke botongela ngai sanctuaire parce que c'est là que nakoya la Shekinah ekoya wana alors tant boyoka ke sika wana sanctuaire et tout bota la sanctuaire là tozali na temple c'est ça le lieu secret bosomona il faut zala na temple il faut zala na partie ce n'est pas l'église au bokendara bomona rabatunyo so bazo kota te il faut que le pasteur ou bien le maître topenini il faut aller à la sanctuaire o ezali caché bisika wapi oyo basala appel na Shekinah voilà bosomona là ezali temple na kati ya temple bosomona deux colonnes il y a Joachim na Boaz ezali wana bosomona représentation il y a arche bosomona maintenant la présence milinga ya pembe la Shekinah couleur blanche la couleur blanche ezali moko ya ba couleur o ya manifestation o ya ye osomona là tozali d'abord en tant que nani entité alors soki na kati ya temple wana maramunyo soyo rosenga la Shekinah tango ya arosala yango yende apesaka ba prophétie bato osomona ke oui avance prophète c'est la Shekinah c'est la Shekinah pas prophète ça zo beta ba prophétie wana muto zo c'est Shekinah mutu c'est l'entité Shekinah yende mutu à travers ba makambo wana ezali entité moko o ezali féminine oyo oyo a pouvoir ya rapona ba besoin parce que maman d'aller sera libota yes on se reprendre voilà là tozali na côté ya na joué comme étant entité l'ange ya ngwana batu basala ka représentation ya aigle batu musu basala ka représentation ya aigle batu musu basala ka représentation ya gazelle na koya mukolo musu voilà mingi batu musu basala ka représentation ya gazelle mais batu musu basala ka représentation ya aigle pourquoi parce que aigle azali ndeke oya pumbora likolo ya bandeke nyonso donc na kati maintenant to koti siko na kati ya Kabbale juif donc aigle a pumbora bena au sommet likolo ya bandeke nyonso voilà donc na kati wana to koti siko na Kabbale juif na partie secrète pourquoi batu musu ba préférer à travailler na la Shekinah mais non parce que na kati ya na arbre de vie to pe na kati ya na parmi ba manifestation ya kati ya nzambe tozali na bina chokma okma et tout to okoma na malkout wana bisika o ezali le sommet bisika o ezali mena pembeni ya nzambe c'est là maintenant qu'on retrouve la Shekinah c'est yango na ba benga ke la couronne malkout na hébreu osomona voilà parce que Shekinah ezali koloba habiter résider le lieu osomona manifestation esika oyo nzambe afandaka esika oyo Shekinah l'entité wana to pe la divinité wana féminine afandaka yango wana batongelaka yango na ba grand initié et tunde batongelaka ba temple ba sanctuaire tabernacle esika ba cheye esika ayaka kasi me ba tabernacle yango comme beleti
Tabernacle Barouti, tabernacle message en temps de la fin. Voilà, continue de moi j'explique à ta qu'il est rabat. Oyo à comprendre, à comprendre. Oyo à comprendre, à comprendre n'a été. Voilà, si tabernacle, ils ont place Oyo. Moi je suis en train de sortir aux Ezali, aux Ezali secret, aux Ezali spiritualité, Oyo Ezali caché. Mais parfois, il y a mon peuple qui périr par manque de connaissances. Comment vous indexer musicien mon église n'a pas peli moto. Comment vous indexer un musicien n'a fallu pour pas et que nous recontons un stade des martyrs. Non, juste ceux qui passent sur Nabino, à ça de la rapé aigle, fallu payer à ça de la rapé aigle. Bangonyo so bazali, passion Nabino à sa grande, d'un côté à pasteur, azali grande, fallait à sa grand côté à musicien. Mais c'est ça. Non, il faut que vous compreniez que même yon de kozo talaira, ezali pe possible pour travailler na Shekina. Ah, tu vois, c'est une entité oyo batwa ponara bazoyer. Mais condition na ezalaka tellement makasi. Yangona misusu tongo bakokakate bazwaka même pas au Kokatope à travers le maître spirituel leur occupé ça a été ne ba misusu bazora o ba bengi meno ba reine de côte de pardon ba reine des eaux, tu vois, les esprits des eaux. Mais non, les esprits tozali na Shekina oyo pas ali entité féminine et puis tozali pe na esprit pe ya mai ba bilima ya mai wana o ba kambaka ba mai nyoso bango pe bazali côté pe ya basi osomona siko batu ba confondaka yango. Comment koyeba maintenant que mutu tel a travaillé na bilima ya mai na mutu ozo travailler na Shekina na la Shekina. OK? Mais non, lokola la Shekina ne natalisi azali donc ezali esika oyo wapi parce que na kati na hébreu torozwa chacun et outi na verbe chacun qui veut dire habiter aussi. Tu vois? Alors ye ayaka akoki ko yape a posséder yo, il faut ozala o partager nzoto na yo. Lo lenge par exemple ozala grand pasteur batu bayaka ibele na église na yo oko isaka batu osala makambo ebele église no betaka plein ezali na ba parfum ezali na ba biloko oyo robanda ko salela oyo koki opesa mela yo oko inviter maintenant et osala ke ozala pur to pe ozala na état moko boyo oyo tango ko inviter la Shekina ayi akoti na kati no papa Jérémie okomi ko sala ba miracle. Ah, Maître Mukendi, je crois que oui, donc la Shekina existe, ça une entité pena. La Shekina existe, ezali parti ya bo mwasi ya Nzambe. Et ça secret munene la Shekina. Ba bombela batu, batera même parce que la Bible était ramingi kaka côté à papa, Et bon le boko ka à droite, et bon le boko à gauche, ba bomba. Sikoyo pour que au sala au secret sikoyo makabo belé. Aigle wana, o comprendre ça batu o to bazo l'exeminer aigle ça mutu o ya comprendre côté le boko ya gauche ya Nzambe. OK. Mais ali secret pour na bandimi ba yeba yango te. Alors, mesdames et messieurs, oui, Pamukeni, je comprends que il y a l'abondance de la matière par rapport à l'aigle, Shekina, les tabernacles. Mais message du temps de la fin. Bon. Je ne suis pas là pour s'attaquer à l'église. Tu ne parles pas de mais je parle maintenant d'une manière générale. Pour que partout au monde, bon comprendre tant on a le bara awa ou bien même temps on a un peu déchiffrer, décoder, bon même un concert à Motointel. Ce n'est pas pour indexer ou bien attaquer la personne, mais c'est pour que les ali boyer des connaissances. C'est les rabats qui parlent, afin que vous bandaro comprendre que nous sommes autre monde des grands. Soit église na kotaka, bar na kotaka, nini bo na kotaka. Ah, ngala zo kanisa ke Nzambe. Oh, que ça, vraiment que donc ils ont makamusu ba bombela biso. Alors, l'église à l'époque, ils ont battu ma pigeon, colombe. Ouais. Mais dans mon ils sous militaire, colombe na aigle ndé. En fait, d'abord c'est toujours la Shekina parce que ils ont couleur. On a beau, bio bo na rania même, bo la couleur, ba couleur ni neza na kati, ya nyande ke wana ba dessiner. Ils ali ba code. La couleur. Vous se comprendre. Mais non, Nakatiwana, la Shekina, étant que parce que nous avons qui n'appelle les colos, nous avons qui rapidement parce que ceux qui ont vraiment cours dans banda hotel c'est bien par rapport à cabal juif, n'engeni par rapport n'engeni ba utiliser nazo simba, nazo simba comme étant entité, nazo simba comme étant maintenant divinité, et ali partie féminine et partie féminine ya Nzambe. Bon Nzambe na bo mwasi, nde yangwana la Shekina. Maintenant nous invoquons la Shekina. Parce que yé ayaka azalaka pembe ni mingi na batu parce que tema bo mamate yé vraiment mutu mususu akoki ko prier
a prié na nzambe na côté ki bo papa et oumeli même mutu beti formule na ndenge la shekina soto la kisi ndenge osala mbala moko rapidité mais non batu misusu sikoyo ba akoki au travailler na shekina te ye akei ko travailler na yena ba bilima ya mai osomona batu siko ba confondaka ba po azali pe mwasi na ba manifestation na ba parfois batu ba confondaka parce que yé pas pesaka pe gloire a pesaka bozui a pesaka stabilité mais azaka na simplicité. Maintenant, côté siko ya bilima ya mai, bilima mai siko epesaka na beauté. Mutu oyo basi ebele ba osala ka tirer na ye. Mutu oyo tope mwasi o ba mibale ebele ba osala ka tirer na ye. Succès, makambo ebele. Mais deux fois héroïa que tam so obala te parce que zou eza makasi. Ça arrive. Parce que ba condition parmi ba makambo wana osenga yango wana. Parce que bango siko ba dirige ka likambo o etali pour Shekina pe yepe atala rapper makambo musique. Ah. Il y a un bon mona mingi bateau ba travailler na Shekina bota la bango habillement na bango. Balingara mingi pembe, ba manifestation ne lingara mingi pembe. Ce côté parce que côté maintenant il y a bilima ce ya mai, bazali 555 au ba registre ba mai nyoso. Tozali na ba fleuve, tozali na ba mer, tozali na ba océan parce que plus déjà de 140 fleuves na Mokili, tu vois. Et na babilo on a une chose na 555 c'est à travers code wana ya secret wana nde basalela ba entreprise musupe ezwa et sala kombo moko boya basani moko bomona 555 qui na succès trop et puis ba entreprise même ya télécommunication peut utiliser rapé ba formule wana bomona code pour nous vérifier boy pour tia unité pour ça la ni beta chiffre moko boy pam étoile 555 kasi code ba télécommunication il travaille wapi il est na maït connexion poto solo la oyo nini boy kindoki ya maït osobona mais non na kati wana ba kombo na bango pe ezali parmi ba bilima wana tozali na ba Eliane tozali na ba Ange tozali na ba Marie tozali na ba kombo za tellement belé hein mais ba basi mususu pe na biso pe bazali ba portera ba kombo wana directement ngata nazo kutana mwasi na koyeba déjà que oyo azali elima mais ozo miyeba te azolela lela na église libala azolela lela makambo ebele mibali ya be bazoya mais ndenge nini soki ndenge ya simba kambongo tout ça parce que azali elima sans le savoir ba famille na bango bakoko na kala bazala ko travailler na kosala ba rituel ya belima ya mai et que lelo bango ba BBC ba bilima na misusu bazongela bango na ba famille bakoma ko botama. Mais bango lelo lokola bato bakoma ba chrétien ba musulman et tout ba bungisi ba valeur ba bungisi ba connaissance et talani ne comme ko créer bango ba vie ozali mwasi kitoko tika ko nyoko bana autre na ba prière et tout bazo ko kosa yo il faut ka ba faire décoder yo ba kombo bazo benga ba Ange ba Marie ozomona ba Eliane ba Liliane ezali ba kombo ya ba être wana ba koki opesa papa Jérémy ba koki otia en contexte na être wana na ni opesa ka bozui mais il faut zananda kutam sofa na randa ko mona mwasi na yote to pe o zananda ko mobo ya kitoko il faut bongisa za la pembe za la bien parce que opesa l'opulence bazasko zuwa makasi donc soki mutu ba pesi yo sirène to pe lima ya mai ndenge ba misusu ba lobaka wana ke bipa misusu ba to bakendaka et ke ba pesa mutu zo ba kaza bilima mai mais il ne vit pas dans l'opulence dans la richesse et za lokuta. Ah, quand tu es le pasteur même tout ça tu poses ali chef d'entreprise aux ali nani autant aux autres travailler na elima wana parmi ba 555 aux autres travailler na moko da bango et ko senga obalaté parce qu'il a ko propulser musique na yo a ko propulser entreprise na yo a ko propulser église na yo a ko propulser nyoso na yo mais ce que o ya zuwa makasi parce que mon ezalo ko na mokili boye basi ba keseni peti basi mususu famille na ye donc ba keseni même na ba royaume na ba pays ndeke c'est na même par rapport ya bobozui c'est de même aussi par rapport à bilima mususu ba na bozui belé mususu ba bozui belete ozomona donc ça na dimension elima yo zui so il passe na zuwa makasi mususu ko za la paix malamu à permettre yo bala mais mususu na zuwa makasi pour peso gloire makasi a rolinga te yo bala ozomona yango na ba mususu ba préférer que ba travailler na la Shekina que abala na ye azala bien que a que de travailler na babilima ya mai deux ali ba code oyo que prochainement avec les temps que hotel ça yango pour que vous comprendre que le monde ezali ko tambola na mystique pena ba makambo ezali caché c'est pour cela tant bomoni awa un pasteur a révélé que d'autres pasteurs ba melaka masanga ba salaka makambo o nyoso ba pagano ba salaka basiliki mbwa suimbwa ba ko ba bimisi pe dossier pe na ye ba talisi ah mais yo pe opetaka magodati o wanganaka tozana ba preuve omoni comment ce ko ba potani. Or, pourquoi donc du coup on peut comprendre que
ndenge nini pureté ya nzambe ekoki kofanda na bato oyo soit déjà bazali bongo, mais c'est parce que biso nde tosimbaka bato wana nyonso makambo oyo bapemaka na se wana. C'est ça le monde ezotambola na spiritualité bandeko na ngai, bo comprendre. C'est pour cela au depuis au église depuis osambeli baton ebele par rapport à makambo mais ça na eloko moko biloko moko ezozanga yo oyo ezozanga yo et il faut ochana obakisa connaissance oyo et puis makambo mosusu otokoki oloba na télévision te enfin que okoka ko résoudre ba problème ebele o bozali na yango. Tu vois nzamba okoki ozala malamu ozana musala ya malamu mais parfois ozana pété intérieur tamsu ba bokelo maladie ba déranger santé na yo et c'est important ozala na guide spirituel ozala na rabat okoki pe ozala pas bonne santé mais tamsu ba toucher finance na yo mutu mso ozala na finance mais ba trouver maboko na yo osimba mbongo mais oyeba te osala na mbongo wana nini. Tu vois bazo attaquer famille na yo dépense na dépense aussi mbongo dépense mbala moko aussi bien loko et humilité. Tu vois c'est ça ozomona basi ozo ko investir pour d'abord mais basi on fait bazo décevoir yo mibali on fait bazo décevoir yo makambo wana nyonso ba santé ko tungisa ba maladie moko mystique ba tuberculose ba maladie moko ozaki kutota na maladie ndekete ba kamsu nazo recevoir bato bazo ya maladie ndekete azaki na maladie ndekete mosala moko poste baza ko rolela ba betu eloko moko basale que muta komi bongo ozomona ba réalité ezali tellement ebele na mokili que oyo toza ko fala pona ko fongola bato ba saisir oyo les rabats ali koloba bolamuka la vie oyo ce n'est pas que un tel asala ki boyeza mabeto jijara de tout mabé non nous-mêmes il faut toujours ngana ya de conseiller bato parce que yo moto zotala ngai zwa responsabilité ya vie na yo osomona bato o basali makamona soka sala ki secret na ye soki nani oyo aigle na ye et tout mokiliza bongo les makamona ye yo ya yo wapi yango yozo tala rare bato tu es téléspectateur donc vous encouragez ba pasteur bazana ba aigle na bango non ce n'est pas que j'encourage en fait ba yande ko lakisa bibato que net ko séparer bango comme il y a un Satan il y a un Dieu et ça la ratine bande ko nga ba envoûtement tala papa Jérémie ozala ba boko mi balete ceux qui droite ces athées est-ce que ozala bien en équilibre ozala équilibre déséquilibré maboko ba yebisa bino gauche ezala mabete mais pourquoi nzamba cha gauche na droite na nzoto na biso Montunyo so olingo za l'équilibré, il faut côté droite ezala, il faut côté gauche ezala, il faut ça un équilibre ndekola ndanga malamu. Soko za lokolo moko kotambola bien ti. Soko za maboko moko oza loboko moko ozala pe bien ti ba robengo na kata société ozali infirme. Bato ebele bozali kotala ngai bozaka na partie moko, bozali ben infirme. Ya wana bozaka kozwa frappe ozomi tout na mena sambelaka. Nzambe ndenge ni ozo permettre bakabobo ozali infirme spirituel. Saisir ma papa mokinga lobi et comment montuna ozala équilibré deux maboko yango ne simba ka motu il faut partir bato ba monaka ozala et puis na partie gauche bato ba monaka te ezala yango na bisa bino ke oyo droite loboko mobali bakoko na biso bandolo bake loboko mobali na loboko ya mwasi ba bombaka ye et mobali nde ba azara liboso. Voilà, beau saisir message très bien, merci. Alors, c'est un message moro pédagogique hein, donc chacun de nous peut quand même les décortiquer. On a la parabole, la sagesse. Mais il y a une question très importante, il a fallu aigle, Shekina aigle, catastrophe toujours dans la même église. On a qui frappe d'eau, inondation, il y a feu, incendie, mais il y a une mobilisation. L'autorité à ville, le pasteur, il paquet pour réhabiliter rapidement l'église. Mais ce que tu as dit, on a saisi. D'autres gloires hier après perte. Il faut perdre les choses. Notre monde s'équilibre TV. Ouais. On m'a combattu, on m'a attaqué. J'ai failli aussi dormir. Mais il y a un esprit qui m'a réveillé. Tu dois te battre, tu dois avancer, il y a de la gloire devant toi. On est en train de continuer. Ouais. On continue et ça marche bien. Et on est sûr avec le Dieu que ça va aller. Merci beaucoup pour la fortification. Papa Jérémie, Bissotozali, Baraba, et là, donc, il y a même Nathalie. C'était un message, tu vas mais un message de Yokutu. Et hier, on est mis sur ton hôtel na moni makambona yangona nende na ebisio et yo peut à la fin au lobel yango. Tu vois un peu, tu comprends un peu comment ça passe. Donc parce que des fois on peut regarder quelqu'un comme ça et on voit des choses. Donc kobanga na ote makambo belé za liboso. Donc vraiment du courage et puis pour tout le monde hein, en ce moment parce que ndena lo barabe baramsu et c'est comme si et tombarana jour mutoza na problème moko boy a tomber na likambo oyo et za ndenge nzamba planifier ki asa désespéré, il a échoué, a choc, a perdre musala, a perdre affaire moko nene ba conteneur et tout et tam so a trouvé alanda émission oyo au monique eye ko sungaye batumsu bana ba question moko très profonde pour na ba famille na ba consultation ba makambo belé. Il y a des gens qui souffrent papa
papa next katika na lobele kambo oyo. Il y a des gens qui souffrent bi likambo ba sexe oyo ba mibali ezali ko tunisa bato belé. Il y a des gens a komi mukolo azokoma mobange mais sexe na yeso tika la ko ya mwana moki donc mwana ya bébé. Il y a des gens bakao na oyo mbango ba donc mikolo na mikolo oyo bande ko ngai. Tu vois batu même basi mususu likolo ki bombanda ba komi ko travailler ba mibali ke akomisa yo ba impuissant mibali belé ba komi ba impuissant. Tu vois, et ça va toujours recevoir ba mikolo na mikolo. Monta tamboli na bopito nyon so ba centre toi papa qui j'ai dépensé de l'argent mais rien ne marche. Mais quand le maître le rabat au sali le service et au toucher au pesi baro et sengeli au pesa mutazongi bopikiliki mutakomi ko zongela là c'est ce que nous sommes c'est ce que je suis en train de faire. C'est ça l'importance oyo bonzambo za kati na biso ezali ko sala. Alors yo zo tala biso zo bela yom to za ba question belé ba problème belé il faut ko saisir à travers ba numéro tout à travers ba papa Jérémy boko ko ta contact na secrétaire na ba bureau nanga bozo rendez-vous audience et ba agent sécurité ba ba comment collecter bino pe comment est-ce que ko joa ba solution na ba problème na bino nzambe apambola bino bipai o bozwami avec humilité de cœur ba o ba betema ki libaku bota l'émission sous deux fois pour comprendre ce que le rabat parle sans pour autant ce que je vous dis ezali ba vérité ba ndeko na bozui grâce que le nekeke oyo ba tomboli moto azali elenge na bwanya ya makasi oyo boye pona fungola bino boko ko comprendre yango ndeko mwasi ozalaka kitoko babengaka yo sirène et tout banda ko sepela na yo makambo ezali ozomona ke ndenge ni côté mabala ou bien côté ba relation et tout comment on n'a pas cité ko lela na l'église à travers ba numéro de contact il y a des choses où il faut juste ko toucher pour ozali moto monene. Hein? Il faut que tu aies un mibali pe ya minene na vie mais ça na makambo boza kozanga merci na bino. Allez, merci beaucoup. Il s'appelle Papa Mukendi. Merci à la communauté pour la fidèle attention. Le conseiller Papa Philippe Kabouikouna Fribourg depuis Suisse-Irlande, nous sommes de cœur avec vous. Alors abonnez-vous massivement en tout cas. Donnez-nous la force de continuer pour que le combat continue, la lutte continue, on est là avec Dieu. Nous allons gagner. Merci Nabino Bozebele, Botal Rabiso régulièrement. Les célèbres Dienzun de Washington. Il y a Rodrigue Malong aux États-Unis. Merci à tout le monde. Bozebele, juste dans la France. En tout cas, Bozebele, hein? Je n'ai pas les papiers avec moi ici. Abonnez-vous, merci. Et merci à vous, les rabats. Merci beaucoup. Allez, bye et au prochain rendez-vous.